L'histoire des jours na Dikina TV, tobengana tata mwasi na matanga papa na biso. 4 ans ya ennemi. 4 ans balobanaka te. Alaka papa lobi ke ye na ye bakokutana kaka mokolo papa kokufa. Na liwa papa kosana ya la championne tobengana ye. Ndoki ya gentil. Bandeko, on se retrouve juste après la pub. Oyo lobokwa nanye ya Jiperos Couture na France précisément na Mele couturière pe designer munene ya bana mboka ya bafrike nyonso tu ndeko aza kotonga robe veste ensemble bakupe nyonso tu baroba mariage oyo nyonso tu yo kolinga ya kotongela yo aza na batisi aza kotinda partout na mokili bandeko na nga talaka moto azotongela première dame en place talaka soki mwasi ya mokonzi ya ndimi seke mosala ezali Jiperos Couture soki atongeli yo bandeko soki baluli yo te seke yaka motema mabe ndeko na ngai kino lelo yo ozalaka kaka na baprete à porter Keba boya kokuta na uniforme na salle ya makambo akala ezaka lisusu te luka Jiperos Couture na France précisément na Mele okozala desu te comptoir efanda atelier efanda Jiperos Couture ki mankin kaka Jiperos Couture soki mama première dame en place andimi o la championne à paix donc na accepté yo facilement Jiperos Couture mosala kitoko. Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre Madi. Dikina donné Kandono tete la Kemafumbe. On dirait que de la Suède, gros coucou, nababoni, tout ya Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. J'ai du bienvenue naba nouveau abonné. Sentez-vous à l'aise. Ici, c'est la famille. On parle de tout sauf rien. Sans oublier le sponsor officiel de Kina TV. Héros dans l'ombre. Papa na maman ya fondation Dikina. Dollar, pound, euro, eloko pamba. Soto lobi kwanza na franc congolais c'est dit les chombe. Yo soutenaka la championne spirituellement, financièrement, moralement, physiquement. Nzambe na ngai ako chokole. Bandeko. He, ndoki ya gentil. Ndoki ya gentil. La championne nga kombo na nga mamisa. Natalako. Na lingi na betelo lisolo ekomela papa na biso na vie. Koko na biso akufaki atiraki mapangu mibale. Papa na biso pe papa moboti asombaka lopangu na ye. Tozalaki balokataire te. Tango koko akufi ndenge ezalaka na famille petite sœur ya papa yenda zalaki lokoso par rapport ya bandeko nyonso tu ya papa. Yende mutayaki no na ide ya liboso nano bateka lopangu moko mwana na mwana meka kozwa mbonga yeba na ko débrouiller et tout yende mutatelemela kango yende mutapesaka ide tellement yaki na ko insister papa azalaki mwana liboso ya famille asali nini bateki lopangu bakaboli mbongo. La championne ndenge zawana famille ya papa eza munene batata mosi mususu base retrouvaki déjà ba veuve bazongaki na bana monika ndenge zalaka lopango akoko ezalaki nango bateki lopango ya liboso oyo tata mwasi ya lokoso wana aya kotia papa musukusu bateka kaka ye musala na ye kaka kobombaka ba Mario mobali wana azalaki na mwasi na ye mususu na ndako soki akimi mokolo wana soki tata mwasi azi mbongo akimi mokolo wana bokomoneke pa tata mwasi wana commande sur commande soki basali ngulu te balambi ngombe soki ngombe te ngando babiloko kaka babiloko esengaka penda mbongo. Tata mwasi mutande kosenga mbongo soki bateki lopango kosala commerce bateki lopango ya koko ya mobali tata mwasi azwa mbongo ne asala nango pe loko te. La championne asala nango eloko te 2 ans kaka ya pamba po ezava koteka lopango moko 2 ans kaka aye lisusu na likanisike te bateka kaka lopango moko etikalaki nde papa na biso akali alobi te ekoki kosalema te yo muto oyaki na likanisi ebelo nyonso tobotami likanisi oye nango tie musukusu tozalaki oblige ya kosala nini ya koteka lopango mpo na volonté na yo bato mosusu bazwa bambongo wana malgré bango. La championne omoni soki lopango bato ebele bolobi bokabola ngo na combien
koka mobali pe famille na ye ezalaki omoni ke donc il fallait kutu botika na bino esika o bato bande kofanda bazofuta mwa mbongo bozokabwa na mukie par rapport ke bateki bakabuli mo bambongo moka mike emonana nango pe malonga te ntango tata mwasi aye kozonga après 2 ans papa na biso aboyi tata mwasi ameka na gauche papa kale tata mwasi ameka na droite papa bamamisa kale la championne nde esika koswana ebandaki mais malgré ça papa nde azalaki mwana liboso donc ye nde azalaki yaya ye nde azalaki na mot à dire soki abiki lopango ekende malgré ça mpe kaka la championne bandeko no mosusu bazalaki d'accord te totikala ta na lopango ya papa o moko etikali wana ezala lokola référence biso mpe abotaki biso na age oyo biso tokomi nango ye azalaki déjà responsable na babiloko tout oyo tokomi koteka lelo mwana na mwana abunda na ndenge na ye po ayebana koluka mpe héritage mpona bomoi na bomoi ya bana lopango ya papa etikali wana donc lopango ya koko ya mamisa bana mosusu babokoteka papa mpe azalaki catégorie alobi kaka nde tolobi wana nieti la championne tata mwasi na biso mokolo moko ayela papa na biso na tongo yebaki bobonga bokende classe donc ba 6h15 avant 6h30 tata mwasi azobeta na porte okanisa nyongo la championne bafongoli ye boye aye alobi nini balamusa papa lali c'est vrai la championne papa lali parce que ande koyoka malamu te papa lali parce que nzoto ebande koningisa ye depuis akoma kosala badiscussion na tata mwasi ya makambo ndako papa santé komaki penda malamu ta komaki na souci talaka aleki na yo akomi komanke koloba makambo oyo akoyi koloba te likolo eloko ya ye te eloko bino nyonso tu boza na droit la championne ayamba mama na biso na koswana bino bolingi kaka bénéficier na ndako wana yo kutozata na intérêt moko te me mbongo wana ya yo mbongo ya papa na biso bana no bazolela yango bazotangela yango loba ngai nazali mwana ya intelite donc batangi kombo ya koko ya mamisa bana na yo yebake soki bazwaka classe bofuti na bango minerval na mbongo lopango ya tata bakosalaka eloko te na vie bakoréussir te na vie la championne tata mwasi akomi koluka biso aye koluka ndeko ne papa nde koyoka malamu te akomi kolakela biso mabe loba ngai naza mwana ya papa intel te loba ngai naza na droit wana te ngai naza na problème naza na pasi nalingi mpe nabimisa bana na ngai eloko oyo atikeli biso atanke héritage toteka tolingi te parce que bino esi boza na esika na bino mais lokola toza na esika 2 ans kaka awa mama meka koexplike alingi te la championne tata mwasi na biso aloka biso alakela biso mabe otuni olobi donc neti abande koluka likambo mpona koya koloba makambo oyo papa na makelele wana papa alamuka par rapport ya mama tata mwasi na biso mpe azalaki leki meme epai ya mama na biso ntango wana talaka baafricain bozotala kaka motu moko awuti soki wapi tata mwasi na bino aye kofingela mama na bino misapi kaka boye azoloba azobeta liputa la championne ntango papa bimi esi elekisaki ndeko na akomi koleka partout mwana nyonso akozala d'accord mpona koteka lopango te akokendele na malembe ala kosuka na kofinga na koswanisa soki ndeko wana aza ndeko ya mwasi akofinga ntina mobali na ye donc ekomaki bamanke d'éducation na famille boza na likanisi te nde ntango papa alamuki amoni kaka yeleki na yango moto aba incompréhension ayebisi ya lopango ekotekama te yo moto oyaki na likanisa koteka lopango 2 ans kakawa 2 ans bateki lopango eloko moko osali te oza kaka locataire oza kaka na position wana donc kolinga te kokanisa te lopango ekotekama te la championne tata mwasi aloba wakoka koloba yango bomaki papa po yotikala na biloko na ye yango osalaki boye ndenge yotikali na biloko ya papa yebake yo mpe tokotikala na biloko aloba yakoki koloba oyo nyonso moto asalaka efutamaka na se yango papa akufa po yo lokolo oza mwana liboso osakampare na banini babiloko na ye la championne tina niveau papa na biso asalaki nini abengani ndeko na mwasi tina niveau papa komaki na kobenga ndeko na ye ya mwasi la championne tata mwasi akei na koloka biso loba ye aza ndeko ya papa na biso te loba ye aza mwana ya koko ya mobali te toza kaka awa ngai na yo tokomonanaka ti liwa wana maloba oyo tata mwasi na biso alobaki avant bima na porte
mpo ndeko na ye mpenza chasaki ngai na yo tokomona na kati liwa ya nani la championnat toyebi te makambo ya lopango ndenge ezalaka papa koma lelo maladi lobi maladi lelo maladi lobi maladi makolo kovimba eboye lobi maladi donc problème sur problème nzota papa mpenza eningana ndenge akosakana te la championnat papa na biso azalaki akomaki maladif et puis na kombo ya nzambe la championnat ndenge papa na biso azalaki wana ye azalaki na mwa bamoyen mokie par rapport bandeko ne ya basi azalaki na batata mwasi mibale bazalaki baveuve oh donc bango situation na bango ezalaki un peu mabulu par rapport ya nde papa to ande kovivre mbongo ya balocataire papa na biso atikala kozwa te bandeko ne ya basi wana nde bande kozwa ngo leki sikoyo ya papa na biso tata mwasi na biso makambo mabe ebande kosali zuwa me bango bana na mibali te ye vi na ye ezalaki kaka mavwanga la championnat papa na biso aya kokufa akotaki penza hôpital wana oloba tata mwasi na papa na biso naloba par exemple bango bande kofanda wapi na yolo ozoyoka bango baofanda na yolo mamisa papa na ye mama na ye famille na ye mobimba bazalaki na lopango na yolo tata mwasi na bango ande kofutela na salongo mais tata mwasi na bango asala 4 ans amonanaka te papa beli la championnat akoti hôpital abimi tata mwasi amonanaka te la championne na comprena te mama na biso acte asalaka na matanga papa ye kokufa ntango papa akufi na hôpital na butu entre 2h na 3h du matin nde toyoka kaka porte bato bazokota na kolela wana deja papa esakufaki batie kutu tina morgue makambo ebelebele nde papa na biso avant akufa 2 jours ya liwa na ye akosutuka boye azoyebisa mama na biso azomona malamu te naloti leki na nga mabe tata mwasi makambo mabe naloti ye mabe naloti ye azobenda nga na chaîne naloti aza kobenda nga donc na chaîne na kingo azobenda nga na makasi papa kosutuka boye ayebisi mama babondeli la championne 2 jours avant papa kufa yebaki muta maladi mingi ezalaki kaka kolalala pongi abandi osala kaka bakoshema elongi ya tata mwasi oyo ya méchant wana ntango papa aye kokufa mama ayebisaki biso yango nano te parceke ntango wana tokomprenaki te bafandi kolela matanga bato baye na 3h du matin sango epanzani ndenge epanzanaka wana la championnat tokomaki nanu 7h te bandoki ya gentil batata mwasi na biso mosusu bande koyokana na papa mbongo ne apasi komona azosala matembele mpo na ndeko na ye bazosala batour na mama yo kende nano kende opemisa nzoto bongo oya na pokwa nga na kozonga batata mwasi mosusu na kutu nano bakomaki te na yolo kuna esika tobanda kofana me ndoki ya gentil asala 4 ans monanaka na papa te la championne 7h omo ndenge ezalaka neti ntongo ezotana ye azalaki deja adebarke ndoki ya gentil la championne ata mokolo moko na hôpital boye kotalela papa na biso liso kete yaya boye bato okutu bamoni pasi na papa batata mwasi mosusu wana mona mbongo ya moto apasi akalingi ata mwa ngai mbangu moto mosusu moko miki babengaka bana classe la championne omoni mpenza ke moto abundi mpo alamba biloko oyo aye kotala ndeko na ye me ye tata mwasi mosusu wana ya salongo atikala koya te me ntango papa akufi bamama baye na 3h entre 2h na 3h le temps ntongo etanaka kaka boye nde azalaki moto liboso azobanda kolela depuis kuna la championne oyebi bamama na biso bazalaka na babikilakila mpo atelema ifo batelemise mpo afanda ifo bafandisa ye ntango amoni kaka tata mwasi adebarka na lopango na kobanda kolela la championne nano natikala komona mama na nga ndenge wana te nanu natikala komona mama na nga ndenge wana te mama telema be omoni nde ndeko nabenganaki otanga azalaki na bomoi lelo akufi sikoyo ngai mwasi nde na kobengana yo kolela ndeko no te
okolele libanda bente na ndako na ye awa yo kolela ndeko na yo te 4 ans oyebaki te ke ndeko no aza malade oyebaki te ke yano aza malade awa yo kolela ndeko no te. La championna tobenga na tata mwasi na biso na batata mwasi mosusu bazomeka kaka koboma moto po akendaki mpe na facilité te akendaki na facilité moi na salon afandaki te babengani ye atikali na lopango donc mama babiso te tika kaka eza matanga baboyaka bato na matanga te mama alobi awa te. La championne omoi ndenge ezalaka na salon keyo bato bafai na salon tata mwasi wana atikala kokóma na salon te ande kotikala libanda lopango neti mutu mosusu yango nalobi bandoki ya gentil papa na biso akufa toyebaka te soki ezaka likambo yanga lopango mais on ose croire ke ezaka problème ya lopango eza kaka problème ya lopango tata mwasi na biso wana ya nini ya salongo chor ndoki oyo alandaki papa na biso ya mwasi ye pa kufa pona kolobaki te tosalaka ndenge yaya alobaki lopango ekotekama te moko etikali wana totikela bana na bakoko bamonaka souvenir ya bakoko na bango. La championne ye pa landa mais lopango yango mpe tekama te mpo bato bakomprene ke famille ekoti mabe mutu akimi aki koluka nzambe ti lelo lopango wana ezali bandoki ya gentil. La championne ndoki ya gentil olobanaka na mutu te 4 ans mobimba mutu asali bava evie na hôpital bandeko baza koya ya monanaka te parmi bato efale bakoma na lopango baya kolela ya na bango ye nde azalaki mutu liboso mama telema mpenza abenga na ye abenga na ye yango nalobi la championne mutu nyonso akoya kolela na matanga no ye te alingi yo mutu nyonso takoya ntango yo olali na pasi ye te alingi yo yango tooloba makambo oyo yango tooloba makambo bandoki ya gentil bandoki ya gentil na bomoi na biso baza tala ebele mamisi alobi la championne beta lisolo ya famille na nga lobi nalandaki live ya Gabriel namonaki makambo olobaki ekomela papa na biso mutu asali malade bomonanaka te 4 ans balobanaka te binemi mpona likambo ya lopango esi batekaki moko deja ye lisu bateka après 2 ans komi nesu mpiaka baloba bo alingi te banda koloka biso croyant ke papa na biso atangisaka biso na mbongo ya balocataire ya mapa ya lopango ya tata na bango nzoka te nzoka papa aliaka ta mbongo te bandeko ne ya basi oyo baza bavefi bana bana kilikili bango nde baliaka soki ekomi tura papa aprofita na ya koloka biso bandoki ya gentil tobengane na matanga. La championne donc papa lokola kufa ndeko ne lokola kufa biso toya bandeko na ye te mutu na mutu na position na ye ndenge tokoma koya koluka nzambi ekoma koloba makete tata mwasi doki nchor 12 malais 13 misère aza pinda na bapete boni bapete oyo ya ntango ya mobutu bapete mikolo te ezangi valeur oyo omona o colonel lokola soki ndeni colonel na otambola makolo te na ntango ya mobutu so babi colonel yo moko biloko nzoto esali nini du pétin na ntango ya mobutu ececeri ya bandeko ececeri nde nalobi pardon nakobeta lisolo bandoki ya gentil papa abela 4 ans amonana te 4 ans ya séparation amonana te mutu na hôpital aya te alapres aye kolela ndeko na ye bandeko quand elle s'attendait pas allez out go out we don't want to see you here okay out babenga na tata mwasi alela libanda alela ndeko na ye lokola mopaya musika na bakousin na bacousine oyo bayebaki likambo yango basalani basutani ape ye te yo mutu bande koyokana na mutu te mutu akufi sikoyo kosala ata bino moko oyo kosala nini oyo koverifie flèche oyo betaki wana soki akufi ya solo mpo ndima oyo bendengeni oyo kozwa ame na yo bendeni mais non mutu akoti hôpital bambula bolobanaka te ye na yolo yo na ye na nini oyo ye na yolo yo na salon tu n'as pas eu le temps oyoki kaka yaya sali boyo wana ntango ezotana okomi kutu libosa bandeko nyonso to oyo baasistaki ndeko na bango na malade bandeko ya gentil baza ebele na vie bandeko na ngai ebele nzambe ka nda yebi motema ya mutu nzambe ka bandeko na ngai nalingi bino ya trop aimer partager kobosana surtout kosala nini kosabone te
L'homme intelligent voit l'avenir venir et il investit. Maman lopangu elombe, papa lopangu elombe. Cité Odimba prospère. Non loin ya aéroport Yanjili. 5 minutes ya aéroport Yanjili. Entre Bibwa. Na wende ya Bibwa. Kuno rokuta ba terrain ou ezali kote kama na cité Odimba prospère. 20 sur 20 na $3000. Bandeko to beleli basi ya mayele. To beleli mibali ya mayele. Oyo bayebi ete mabele epolakate. Chaque année mabele zwa cavalaire. Et la moko somba lelo lobi e komi na ngotombola. Mais mabele osombi lelo lobi e kosala nini ko pesa yo mosolo. 20 sur 20 na $3000. Non loin ya aéroport ya Njili bandeko. Okuta. Terrain ya plat, okuta terrain ya ngomba. Ça dépend posa ya motema na yo. So olingo tonga na ngomba po mona paysage ya Kinshasa mobimba. Yo, so olingo tonga na plat. Kaka yo, ba terrain ezali bien cadastré. Awa to beleli basi ya mayele, mibali ya mayele ba monaka avenir pe ba investisaka. Benga numéro ano ko solo na boss Odimba na madame na ye Bibi Odimba. Donc ba solo laka plus que même makambo yango po ba yebi pasi ya diaspora, ba yebi pasi ya poto ndeko kozala de suite. Olingo zala voisine to voisin à la championne Yaya Somba na baji na biso photo benga ba mama mapango moi ba 10 ba 15 terrain pour na lobby et pesa tokos Pour na lobby et pesa tokos